tomoni baninga bayena ba sac ya bilamba bazo laksa ngona niveau caméra mais yo tomoni sac ya bilamba te tomoni pe ba image te. Bon ngana oyebi so premièrement nanu nga ye nanga ne eloko te pona kenda ko talibale pa mwasi moko te bona ina ko talibale o na ye nango ezana no passeport nanga ezu crédibilité c'est tout eloko ya mibale o na memi eza kolongola complexe esili nango babiloko ya valeur ka yango wana passeport nanga ezu valeur na longoli pe complexe o na yoka ke pa bana poto c'est tout ka biloko mibale na yango eza important peut-être ndengo za bozo banganga pe ken pe na ba place yana monaki soki ngai pe na nga na kima papa bokende na bino musika te bato musu balinga baloba ken azosala boye pona boye bokende na ba nombre de vie chacun de nous ndenge tokendaki ana zai na site internet oui na bi ke bino so ba patron soba la kisinga na ndenge tokendaki ana la kisinga ya moko wa sala ki ate mission moko 70,000 vues la kisinga ka boye na zo musalo na boaki ngombango o komi ba devoir mo pia biso yo ponga ngakala na zala mo na ga ba potoka baisha okoko bakenda ga kwenda vuto pona ndenge internet ya mutu na mutazana ora ya makambu na ye ozune te aisha okoko leki biso nyoso tu depuis internet e banda muta leki biso na nombre de visa na ndenge ba internet na ba TV za aisha okoko leki na ba vie belé stade wana feza l'événement oyo que depuis ma sola ba stade banda stade ko sala plein ko le ka stade ya fali ko zala te mamni no lo o ngazo bisayo to kangambula omoni kidibo jibe mpia na zala na ngo ba seria betaka stade ke aye ba betisela papa chéri vraiment la bonsoir Balandia Cleboa.com. Tant dans le Cleboa.com, moi tonton de la nation l'homme invisible, sans oublier Pichou Mangaya Balobi, mère déjà qui t'aime à Belé, tout le monde commence sur la nabane et ça Belé, le 100% star, tout zone sur sa toile faire obligé bisoto Lukaye nani Ken Piana, Balobi ceux qui t'ont bien à autorité morale. Na bana mibali to bosa na teza ra Ken Piana na bana basi bino mo boluka po bo wela rango ne na to lo bana na Ken Piana na bokasite ya marqué so azana ma caméra bo mo na déjà Ken Piana qui na ya kata plateau on a ça déjà Ken Piana bon. Ouais, bonjour vraiment nga banda mbote nanu pa mama CDJ Mampata. Moi c'est à président Ranson papa formidable. Na pesi mbote na prophète Emmanuel Dodi, prophète Moïse Kabodi. Vraiment basali nzambe nyoso, quel que soit ba différentes religions, mutu nyoso asambe la nzambe ya solo na pesi vraiment mbote. Ma bondeli na bino pe, avabola la pe, nzambe batela Ken Piana. Po papa nazoe bisayo ezana ba attaque ebele la ngana vie momona ka nzambe epalni on attaque mo boy nzambe wana photo chake na première place to cha nzambe na première place et ça la bien et ça la bien ko ka Ken Piana za muto atangi Ken Piana muto esalaka kozwa kombo ya Pito Pale ko changeza ko la acteur principal ya vie na na ba kombo pona nini. Bon yo siko na habité sobriquet kombo nini so créer nanu. Oh peut-être elobi ça pe mokili nga koloba makambo Pito Pale wana lelo ya kozolo belango et ça là on a déjà plaisir na vie faut misa la symbole o sala ba symbole ozolo bisa mokili Pito Pale déjà lobisa ka mokili na yesu na fimbu na imposer les sous ozoma pan mokili tambola na Pito Pale o mona mutuneti papa wa Rome mundi mina ya beta 4 balles. Ozo comprendre? Ozo tala mboka munene net États-Unis. Belnaden mutu moko ya mukeka aboy. Atinda babilo mo ebuka 4 étages na ebela sécurité aux États-Unis.
otala mboka munene neti RDC mboka na biso tala ebela ba richesse tokoleka Afrique mobimba na masolo etali richesse mais RDC yango nde pays o batu bazolia kaka bien te pays ya ba difficulté ebele ezaka RDC mais mboka yango tala ebela ba richesse wana nyonso to eza bapito pale otala ba Europe wana eza ba pays oyo eza nango kutu na ba richesse ya danger te mais batonga makambo moko boye oyo soki okoti mboka wana mituna nzambe nda tonga mboka oyo bien nini mais bango toleki bango na richesse nyonso wana to eza bapito pala mokili siko nayebi te yo soki conception ya pito pala o comprendre yango te nga nazo expliquer oyo kaka pito pala elakisi ke makambo oyo ezosalema eza neti makambo oyo ekosalema te mais ezosalema na Congo te nga na olobe ya makambo partout na monde yoyebi te ke toleki ba Belge na richesse kende na mboka na bango mona makambo ndenge marché omona na mboka na bango bato bazolia très bien omona congolais pour se retrouver congolais mso aza na Belgique kuna zwi pe vie abandi tonga pe bapale awa mais mboka na ye moko nde place ba richesse ya danger za place ba ressources ya bambongo ya danger za mais awa peut-être à se retrouver ta que se retrouver le bande et ça ba pito pas la mokili ozo comprendre au côté église moko boche la pasteur espoir pasteur ana zotondisa bastard ok pasteur ana azana marabu moko boye na sima na ye nda beta bino ba musha boko ya kao eza ba pito pale ya mokili kaka voilà ken pia na sona tuno ke sona pamba te ko ka kombo pesa o mi pesa pamba pozo comprendre ngota otino ngo na loingeti to mesano rabo yanto bozara toujours na pito pale yango na lobi boyo ozo comprendre makambo sala te yango yo omonika pito pale ana Emilio Siko tokene émission Emeli ngate na poser question na ko sinsa question poser la question omoni déjà bande la question na yo déjà ba pito pale ana déjà là tu na nzoto omoni émission du début à la fin mutunu ezana kata pito pale beta malheureusement za ndengo me mangate za ndenga na ele émission te ken pia na koyoka pito pale na otolanda ba collègue na mususu France Temai nga sita ba non a tu koloba awa ozai na poto soki lelo to moni ke ken pia na azoloba ke ye akendaki ko beta azai na concert ya président Fally alongwe akena concert ya Nyoka Longo bango basuki kaka libande bakota te na concert moko te baza ba journaliste amiki bana ba journaliste amiki kasi yo mto traité baninga ba journaliste amiki te po yo au quotidien concert bango ba quotidien menga alandi mwana maya lobi ye bango batu ba quotidien nde bango nde ba journaliste minene ye nati lokole na papi mboma bango bakotaki te po bango baza ba journaliste minene menga na yebi so ezana ti toke Coupe d'Afrique na Coupe d'Afrique ana il faut okende na finale pour confirmer que équipe na bino siko ekeko za coupe finale ya musala tokendaki ezalaki ka il faut kokota Bercy quelle que soit la difficulté ba combattre yo il faut luko se cascade kota déjà bango déjà na concert a Fally bakota kité na concert ya Nyoka Longo pe bakota kité c'est que l'axe que ngana beti bango film na lalisi bango tu kao coupe tokenda luka na poto wana ngande mutu na ye nango na kino banani oh tout le monde ko papimbo mazawa na ba mitangi ba kombo wana bango nyoso tu na beti bango kao debout parce que concert tokendaki poto kota ezalaki ya Fally po pangana koti Nyoka Longo ayo beta samedi nango nga longwe pe na Paris butu na sali effort na kota ka Bruxelles pona zanga na ndula Nyoka Longo te bango batika na France bango batika na France na kera pona zanga na concert à Nyoka Longo te na kepe na koti na beti déjà 2-0 so 2-0 wana bino boche bite nga na beti bino 2-0 c'est que l'axe que na gagné bino papa bokende na bino musika te bato musu balanga baloba ke nazo sala boy pona boy bokende na ba nombre de vie chacun de nous ndenge tokendaki ana za na site internet oui na bi bino so ba patron sobo la kisinga na ndenge tokendaki ana la kisinga ya moko wa sala ki ate émission moko 70,000 vues la kisinga ka boy na zo musalo na boki ngombango oui comme ba devoir mon pia biso yo ke na ba ezaneti Michael Jackson bakokutana na tournée moko boye na ba artiste mususu ya ba pays mususu Michael Jackson alia bino ka na impact au monte que France Temai lobi bien que non ba o batikala libana bangone bazali na gaz bana poto ba boyi ba kota po bangone bazali na makabo bino nyonso bazali na kati ya salle boza na gaz te da soki bazobeta bino nde boya na gaz
muto azalaka aimé muto aza pena na ba fanatique ebele place ba beto ba fanatique ata mibale misato ba bima ba défendre yote bango ya bazo beta ndeko na biso na ti lokole bango bakange bakotsa bango na restaurant mo ba bloquer bango porte donc la kisi ke soki pe bazalaki libanda lokutu wana elingaki zwana bango lisusu. Donc quand on a web sabiso que comme papa ngana kutana na mbiskadi ya bakombata balinga pe babeta na bango ngape to mona ba image po ngaki pe babeta na bango ngape meti ozomona basalaki sambla tina kimi tina kimi wana bazoinga na maboko te za volonté na bango bayebi ke petit o asepelisaka biso na bapale vadi ela pe ma inaver bayebi ke petit o de mission na ye façon totalaka asepelisaka biso omoni nga avantage nanga na nango na poto ata yo papa oza fanatique nanga te mais moi si na yo na bana na yo okuta bango ba otala be mission nanga bango pe bana ngo nini first ma pas nango papimbo ma pas nango na ti lokole pa yo pa nini otu nanga ba kombo abatu yo ndimi mutu nyonso to aza na ora ya oza na fanatique est-ce que mutu nyonso aza na ora ya oza na fanatique nazo biso moni internet lelo ndenge ka internet e marché boy namoni mutu wa leki manike de John na succès azate moni manike bana baso na bana manike te o kende pe na ba mi bali na ba basi o moni manike manike wana ozomona manike tuna batu nyonso bazana na poto ba yebisa yo quelque soit ndenge bafinga kaye doguer o nini ata manike akoyaki na pool place ba combattre baza balinga babeta na bango te banga ba protéger manike de John to ngo simbote yo devient na papa nga baboya ko simba nga po babike na sepelisaka bana bango na basi na bango na ba parler ozomona nga pelisaka moto danger na internet ko blague te. Merci beaucoup la talent invité la nga mais la mai Idi Akimbe na kati ya poto wana Idi Akimbe que je sali mauvais Gilesa qu'on a kati ya Paris wana papa Guijanon ken piana naza toujours na yo et faire actualité faire obligé surtout tout na lisusu ken piana na poto zo ita pena otambola avant concert. Ouais nazwaki moi temps ya kotambola ponga nde na bwana oyebi so biloko nyonso ngaki nazongi nango ezaka biloko nazwaki avant concert. Après concert nakotaki mbala moko Belgique natali pe concert avenio kalongo dimanche ba mona zo avion nazongi da soki nazwaki temps otambola te c'est que nalinga nazonga ta na pantalon moko te babiso omoni babiso esali biso ba bien ndenge tokepe ba poto boye ponga ngakala nazala mona ka ba poto ka baisha okoko bakenda ka kwenda vuto pona ndenge internet ya mutu na mutazana ora ya makambu na ye ozune te aisha okoko leki biso nyonso tout depuis internet e banda muta leki biso na nombre de visa na ndenge ba internet na ba TV za aisha okoko aisha okoko leki na ba vie belé c'est le longoli ba vie na son honorable zakaye ba baso aisha okoko azo 28 visa na passeport ya ba poto babiso ka ya ba moko amawa oyo nga ko dondwa na nga na ndenge na nga na ba succès pona ndenge na boye ngana aisha peut-être to kokutana na mboka moko boye yazo ba 28 visa mais na ndenge en plaire oyeba ke batu ba landa neken mais nga le kisko ken na ba visa nazo yebisa mutu na mutu azana ndenge na ye ken boss wala kwa pa ndenge na mutu aleki wala ba visa tambola plus que mais so ba molimo libanda ba olanda yo batu ba landa ndenge ipet pona zona ora wana quel piano on me waka la pito pa ndingo lobaki yo bino za ramta pito pa quel piano na tuno ke sona pamba te to moni baninga bayena ba sac ya bilamba bazo laksa ngona niveau caméra mais yo to moni sac ya bilamba te to moni pe ba image te bon ngana yebiso premièrement nanu nga ye nanga ne logo te pona kenda ko taliba le pa moi si mo te bona ina ko taliba oh peut-être mutu na mutana chance na ye nga biloko na ye nango ezaka biloko bapatuka pangala baela nga ba biloko basera na Angel Muswahili baela nga soki na kepoto na sali neti ba 8 jours poto calculer nanu weba ke jour to koma jour wana na ba compta ngo te jour to zonga ka pesa jour moko ba compta ngo pete de na kolo banga na sali ba 8 jours soki kutu na tiesu na jour ya concert afali to ko tia neti 7 jours ke ozaki 7 jours mo we osali le côté mais soki na azui neti biloko neti sali neti ba 60 kg déjà na 7 jours ba pesa combien de jours na 7 jours ça ngai faki na sala normalement 10 jours ya on a bi premier jour mutakendaka déjà ba compta ngo te kufi déjà na jour akozonga eza jour mo pourri déjà na jour ya événement fali wana dans na koloba jour événement fali jour événement nyoka longo na 2 jours oyo ya koza ba avion et là c'est que 4 jours eza ya kokufa
donc na 6 jours wana nde 6 jours na ngai ya kotambola soki nazongi déjà na ba 60 kilos c'est que ça ebele bokompare nga na mutu moko te bayaya bake basali ba 2 semaines bayaya bakenda makambo na bango yaya oto moni bakole za France te mal akisa on a niveau ya musi yango na lobi kotengelaka nga kombo ya Franki tozomona teke yo zoluka siko nga na Franki tozala neti na barankine moko boye te bobandi yango déjà tomoni image nga bombaka te na moni image na fimbu Glo Lang alobi bolongwa kuna ba abonné ya bo désabonné na chaîne ya France Temai bo s'abonner na fimbu yo pour est-ce que Glo Lang soki alobi biloko na yo wana leki na leni to na lobi bongo mais yo pour encourager yo sali na nga émission nazo encourager ngo osomona siko ke mutu na yo sala émission eza déplacé eza neti osokufa na yo mais baba moshoro kaka ndezo boma yo. Merci beaucoup. Quel bien là. Malheureusement répondre ngati o indenga ke inanga apesa exemple. On répondre on a question bête. Question les bêtes. Bon. Pesa nga image o nga zo encourager Glo Lang kena Glo sali bien ngolo bi batu balongwa ba abonné kuna yelanga image yana natal. Na film image na sali yango na site nini? Na site nini? Na tuni elongi ya Glo Lang banko maloba lobi wana na film ezate. Maloba ya batu ba se désabonner na film yo mona. Poni bo sala be émission liaki fufu elala na tongo ko. Ken piana o répondre ngate zate. Na lobi o sala émission zoya olena fufu elala kinanu na ba moya makasi boy. O mona te kimisaka mutu mo esprit ba mo ba maele bele kimaka. Bo comprendre que Omoni o sala nanga émission papa o sala nanga émission o sala na pas tu refité. O ko ele question à piège ya memami o sala nanga émission papa. Pas tu reface alini na makambo yo. Pas tu refi ayeko sala nini na makambo. Modela za la raison mama o toloba. Yango na lobi o sala na ken piana émission o sala na pas choté. Na otala be émission no bo sala na ba pas tu ba terre à terre. Yo sala be émission na ba biri ya ba terre à terre. O sala émission na moto auti poto. O sala émission na moto yo auti poto. Na sekira même. Si on ko uta poto la yo na pas tu refi o yo o lobi que la sala émission terre à terre. Po nini yo zu na poto o pas tu fa na ngoti. Mentalité na nous premièrement. Na sagesse on a joué na poto pas tu refi aux ngoti. Pas tu refi le lot ça de émission ya ofinga batu. Parce que pona nga na mona système ya neza de démodé. Mais pas tu lobi que à répondre yo. Civilisation on a joué pas tu as ngoti. Ozo bangote. Ozo mona yo zo batiki nga na ko zo attendre répondre pas tu. Pour nini? Aza fa nanga. Ande ko nanga siko na ba do finga epon. Mais il y a des clauses à l'émission na Bibika Pinga et na ezaki bo traité. Pacho RFI na poto ba considérer que comme un aventurier. Makambo to pacho alobaka même ya solo même ya lokuta, ba biki aventurier ndazo sala émission. Ba considérer maloba pacho te a mi pesa caché ya un aventurier. So yo tango ke poto koti na bandaka bato comprendre que ba considérer ka aventurier. Mais to sala no émission ba tu ba sala ba commentaire. Yo mo comprendre que bato msuvu va commenter que makambo ke na zolo beza solo. Yo quand se va défiler na to sala ka no ke pa musicien o amemio potote olongwe o ke pa o amemio potote olongwe o kan sinati bongsa crédibilité mutu. E be bisande ba crédibilité ba tuti. Pas tu refaire nga kufa ayer egitia memi Karine azoli Karine visa États-Unis. Ça nini? Anga mi bomat. Pas tu ko tatini a la panda ke akota tatinda kwa nganga po egitia ba refule na ba musicien. Papa olinga ko loba akota. Silisa kakati. O comme loba alingaki. Est-ce que vous comprenez que ozo comprendre que ba question no eza na sens te. Ozo ngoloba makambo nga na oloba te. Olinga ko loba ngoteke. Mais pas tu moko déjà mi benga chef coutumier. Bomona na ba repi ya héritier tazoka ba premier ça boka boka liboso. Aza moto alingi nganga trop. Yo no landela kaya. Oh, a moto na yebi bien. Merci beaucoup Ken Piano. Oza moto yebi bien to ki ndeka faire objet le Ken auti poto, auti ba production na auti ba concert. Ken Piano poto nga na auti poto soutenir kinwa na kin. Na uti poto neti na uti mikolo. Ça va na kera no yo me mangawana. Lelo oyo so to bito retenir Ken Piana aina nini o etkalier abiki non même le loi la muka bité na kena concert a fali so na zane loko oyo parce que na kena concert on a le futanga à part voyage. Bon eloko nga na retenir ya liboso o na enango ezana no passeport nanga ezu crédibilité. C'est tout. Eloko ya mibale o na memi eza kolongola complexe. Esili nango. Abiloko valeur ka yangwana.
passeport na ngeza ezui valeur na longoli pe complexe o na yoka pas bana poto c'est tout ka biloko mibale na yango eza important. Merci beaucoup Ken Piana Toyoki. Oyo nengo zaboy peut-être nengo zabo zo banga ngape Ken pe na ba place yana monaki soki ngai pe na ngana kima nga so complexe wana zo comprendre donc c'est ça. Malheureusement côté na raisonnement na ngate wana eza ba koza la peine ngete osa no émission peut-être wana compte bancaire moko makasi koleka ngape mais ngana babangi so ponga na utika poto nenge pe pas tu pas babangi zo ndeka soma parcelle avant bino bobenga ba bilom su ba parcelle et bon ezani 4 sur 4 bon ezani ni Ken nabia lupangu ya 4 sur 4 mais ya lo barango ezana wona zone wa yemo kuta ye bien kozala wono aisha ko kozala wona zone azarabna la parler na ye aye bien très bien master na ye bazala na mais lobi boya ezana lupangu mususu ngana préféré na ngana zana ngana lupangu te kenaza na lupangu mo boye ezana tozana espace ya voiture ezana lupangu mususu comme exemple net lupangu nani oyo préféré ozala locataire o sombi lupangu mo boye ezana net espace ya voiture kaka wana nyoso ka lupangu kaka Ken Pelobi on t'aime. So, merci beaucoup Ken. Le lot moni présent fallait pour par France est aussi au lot ça plus de 17 bêta sous Europe et France le abété concept qui a sous 40 pays concept c'est ça dans carte Angleterre. Et c'est pas Ken Piana au confirmer sur que concert on est bêta. Non, concert est bêta nango fallait aza congolais bandeko bana Angleterre au ba kota ndule bazape ba congolais de concert est bêta nango. Et le capé très bien et le kanango peut très bien. Président Fali asuki ka wana te akiti na mboka na biso précisément na province ya Vani na ville ya Kinshasa alobi ta stade de Martyrs wana nde suka na masolo omoni stade Fali atie libaya na kati ya stade nga premièrement na nuna bando sala be mission na ba commune nyonso tu ya Kinshasa na banda na Maluku na ye Kinseso na kenini ba micro balader na population stade wana feza l'événement oyo que depuis ma sola ba stade banda stade ko sala plein ko le stade ya Fali ko zala te mamni nolo o ngazo bisayo to kangambula omoni kidibo jibe mpia nazala nango ba seria betaka stade ke aye ba betisela papa chéri vrembula wa biso ko ba grand fanatique ya JB dala ngazala ka pena fanatique ya JB ya 0-0 yango mona ba nzembo tu ya JB akala nazala na ona parler na okango ti lelo po ba na ozala nani oh fanatique ya JB ko olongwa oh fanatique ya longwa kate azala toujours fanatique mais JB sikwa bimisa net so album te kwani ko comprendre ba chef d'œuvre na yeto okango na parler nga okango na parler na yebi banzembo JB ebele na okango na parler tozongi na concert. Bon, concert ekobeta pena concert ane sala plein kake na sala tourner ba micro balader Kinshasa mobimba tout ça et le kana bien. Idée wana na raisonner sur qui sinzora seré ba droit chemin bimara qui sinzora la pena so monier kaka na droit chemin na ina maboko moteur ba idée wana ko mozonga so zonga sango. Qui sinzora za simba droit chemin na ba émission à TV. A simba au CD. Ya za otamula na. Kasi ko ezalande ke na okendo lobisa ba mama na ba wenze il y a 24 communes ya Kinshasa na okende. Ko lobisa bango makambo ya stade. Ce qui n'a moni et permettre que dans une semaine ou 2 semaines à Silisi, na Kinshasa, na Koko tapé Brazzaville. Ok, ça. Délégation Brazzaville fait 4-7. Il est bien noté. Ken Piana, on me mabiso, na habité, bon, non, le big rapito pas, le mot ko era na pito obi msabiso marambo o yezala vraiment te na musique. Mais c'est silité, pour na moni net va question no pe silité ngot. Te yo moni bonga te. Ozomo ate ko zo s'inspirer te. Quel Piana to continuer mission la biso ne to to ba continuer mais loko sikeza te to continuer kaka da question sika malonga zate mais to continuer kaka oza ba passe-temps inutile aussi so gang eza ba passe-temps poser question ya malonga quel Piana to zo yisu wala la zogelio lelo o lobi ke yo mto simba internet yo mto beta ba vie belé to mona ki arrivé na yo. Comment to betaka ba vite na lobi délégation to kendaki ba journaliste journaliste ça ki ba nombre de vie ko le kanga zate soki bo tete me bola sanga émission moko na ndenge to kendaki ana muto asala ki 70,000 vies te to moni émission mo France te masala président Félix Oise kwa 52,000 et ke ba 53 ozomona teke 52,000 ngana betel sur la 70,000 vies de ngo ba ko leki félicitations na pas beti 52,000 posa passi ko betango soki batindi il faut
kana tindinga Foza la maele. Na habité. yo traitera bato bongo ken patorumo ki na suka émission so to chité Émission aussi la rate to dako chitango na habité so qu'il faut batia ba pine poto beta shit ya solo. Soit tu tokende na 32 shit poto cité. qui appelle retira tout On est ko cité à tout, c'est mieux tokende indépendant na ma 32 shit. c'est ça gars voilà comprend le audio oh la menace belle Abisi wa ko cité à tout, Valdi Tambo ko cité à tout. Faut pena tokende na ma 32 shit poto cité siko bien. Émission aussi la pena na mai. ken patomoni arrivé na yo et ça la maté tomoni artiste comédien ba oyamba yo artiste musicien o tomoni présence ya présent Pomba Déplique et présent Fiso ça c'est côté artiste comédien tant moni bono na kata aéroport ba oyamba ça ki on ni ba sentiment nous Non, ça a un plaisir à trop, ça a un plaisir à trop. Mon c'est un comédien, mon nez Mboka Nabiso. ba oyamba journaliste Je peux dépliquer artiste, mon nez Mboka Nabiso. Biso peut te rendre yamba bangot. Bango peut ba yambi biso comme il y a un problème. Il y a un problème te. Biso quand nenge biso to yamba bango bango peut ba ko yamba biso c'est tout. Prince Yaweli, c'est Apoli Lumumba, Patuka Pangala, Vero Kiri, Eugénie Kumbela, Zeti Kiri, Dani Pova. C'est Apoli Lumumba, vient Luizo Mbata, Deo Muzungu vient nanga yo yebi, Batutu vraiment vient nanga Koko Arafat, Angel Moussoaili Makizembe. Merci beaucoup. merci monsieur Silité on peut se nous contacter Non, n'a pas ça ngota. Faut pas papier nga parler. yo po banga ba yo po tinda ba papier merci beaucoup la bato tout bazo itana bango ta la émission 100% star où ezaki présenté par Dieu merci mbadinga nyoso auto solo lina invité nanga engagé ka peut-être ba dire na ba dire na ye na ba question mingi ezaki nga ba réponse na ye so bo sepe na émission bo ba merci na marqué soit na ma caméra et na régie finale en port garçon Silim ça s'oublie Pichou Mangaya et tonton de la nation tout